na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni au CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi di susu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Mercredi, elle a mouna balandino sur le journal et à peuple pour la peuple info lingala l'autre formation sur la présidence pour la Kotal Sabino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a embaki mardi 13 février na Kinshasa homologue nae ya Burundi président y a suivi y a accord au cadre pour la paix sécurité na coopération y a Grand Lac Bangomi Balé babetaki masolo concernant situation sécuritaire y a est de la République démocratique du Congo ba détail nango bokolanda yango lobby. Na primature bosanye ko simba que Jean-Michel Samalukonde abetaki pe masolo na forum ya Indaba Mining na Afrique du Sud et longo na directeur général ya service d'assistance d'encadrement ya mine artisanale et à petite échelle Jean-Paul Kapongo na dinasuna héritier Mapineli. Parmi les animateurs et secteur minier, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a betaki masolo na bango na forum Indaba Mining oyo auti ko participer kalamingité na Afrique du Sud, toza pe na directeur général ya service d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et à petite échelle Saimap na mokuse Jean-Paul Kapongo oyo ajaki itil ko beta masolo na chef ya gouvernement ya RDC pour na ko exposer les ba difficulté oyo bazali ko kutana yango mokolo na fonction ya service na bango oyo bazali kosala suite na yango onde premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge accordaki traitement moko particulier ya dossier ya Saimab oyo directeur ya cabinet adjoint azana yango pour na ko décanter situation ezalaki important na cadre oyo bayeba na kokutana na chef ya gouvernement son excellence premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo ayambaki bango pe apesi bango privilège parce que ezalaki important bayeba na ko expliquer depuis avènement na tête na bango ya Saimab ba difficulté oyo service na bango bazali ko traverser Saimab azali ko encadrer ba millions d'artisanaux oyo bazali ko vivre na classe inférieure pe esengeli ko lukandenge ni côté lemisa bango ba koma ba responsable liboso ya mboka pambate président de la République asalaki alizo na bango tango alobelaki ko komisa ba congolais ba millionnaire bango ba expliquer ndenge balobi et pas ya premier ministre depuis création ya Saimab eza na support mon côté pour na fonctionnement na bango bazali pe na règlement ya administration te premier ministre a promettre ko trouver solution na situation oyo selon bango pe alobi na bango azali kotia na disposition na bango directeur ya cabinet adjoint na ye oyo akota la dossier yango ezali pari gagné pour na bango ndenge balobi ezali bongo na 16% oyo selon code minier esengeli et servi na frais de fonctionnement ya service désordre oyo ezali constaté na ba site minier ezali mingi likambo etali non perception ya Saimab boye ba frais oyo ezali reconnu na article 198 ya code minier pe ya 402 ya règlement minier ezali bongo ba frais oyo esengelaki bayeba na ko encadrer yango pe bango baza na même mise na oyo etali ba coopérative eza ba millions de dollars américains oyo bango nyonso esengeli ba retracer baibite soki na kati na yango ekoya kawapi pe ba service nini eyebaka kotala tela makambo yango esengeli bosimba ke Saimab ezali bongo bras séculier ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo bazali ko soutenir ba miniers artisanaux pe à petite échelle. Problème, il y a embarcation de fortune Oyo Tobengaka baleigneur ezali kaka ko continue malgré ba mesure et belé accident mususu euti ko salema na maluku.
problème ya embarcation oyo tomesana kobenga babalenière na bibale ya République démocratique du Congo ezali kokoba koboma se koboma malgré ba autorité bazwaka tango nyonso ba mesure soki ba accident esalemi na fleuve to na ba rivière ebele po na kotalisa ke contrôle moko ya makasi esengeli esalemaka kasi tozali koyeba te soki ndenge nini ezali kokontinue bino moko botala bibembe combien ba congolais bazali kokonte na bibale ya République démocratique du Congo oyo euti kosalema récemment na maluku botala bino moko balinière eutaki soki ngambo nini elingi ekoma penepene ya libongo botala ndenge ezali kozinda bato bazali kokufa misusu bazali kovivre kokufa ya baninga en live yoka ndenge bazali koganga nyonso wana esalaki ke ba intervention ya ndenge na ndenge eyeba na kosalema po na kosauve ba vies humaines pamba te bato bazalaki vraiment ebele likolo ya balenière yango ndenge kaka ezalaka lokola momesano bizaleli ya boye ezali kaka te kobelela tango nyonso na monoko po na kolobela ba mauvaise embarcation oyo ezali kosalema na bibale ya République démocratique du Congo kasi esengeli ba mesures sévères eyeba na kozwama po na kobatela ba vie ya bato tango nyonso ba autorité ya mboka esengeli ba frappaka bandeko ya régie de voies fluviales po na kotalisa nani apesaka ba balenière oyo ba autorisation et puis nani a contrôlaka yango ba manifeste na bango ezalaka contrôler et pa ya nani avant eyeba na kosala ba voyage soki pe totali malamu population amitika kaka komata na biloko ya boye compte tenu du fait que biloko mosusu ya malonga ezali te po na kosala na yango ba voyage na bibale kasi soki biloko ya malonga ezali te eske esengeli to ndimaka kaka ba risque ya boye et puis ba autorité ya mboka pourquoi kotika ba balenière ya boye et voyager na ba condition oyo sinon te tokokoba tango nyonso kolela kaka bibembe alors que tokoki kosala quelque chose po na ko éviter biloko ya boye. Joueur ya République démocratique du Congo héritier Luvumbu oyo abetaka na Rwanda bauti ko bengana ye suite ya juste oyo asalaki après avoir marqué bi na Rwanda azali déjà na nzela pona kozonga na République démocratique du Congo to poursuivre journal na biso révérend Prosper Kabangu membre ya collège de pasteur ou asoutenaka autorité morale Neron Bungumbungu auti ko célébrer dimanche eleki 30 ans ya ministère na ye culte munene et salimaki na occasion na yango na centre évangélique Nouvelle Alliance au Sénat na Mukuse oyo ezwami na salongo na commune ya Lemba. Awa tozali na siège ya centre évangélique Nouvelle Alliance Sénat na Mukuse oyo ezwami na commune ya Lemba, plus précisément na avenue Mulumba Kashi numéro 72-73 na salongo Biangala. Wapi pal culte d'action de grâce c'est le maki pour na 30 ans ya ministère ya révérend Prosper Kabangu oyo azali bongo membre ya collège de pasteur au basoutenaka autorité morale ya Asbel ma famille honorable Neron Bungumbungu na sima ya ko expliquer parcours ya vie pastorale na ye o e banda depuis 1993 révérend Prosper Kabangu alimbola kitina ya milulu oyo lelo tozalaki awa communauté oyanga l'église na biso tosanganaki pona ko célébrer 30 ans d'anniversaire ya ministère nanga depuis que Zamba tombolanga ponanga lokola muumbu na ye lokola pasteur ezalaki depuis décembre 1993 donc depuis décembre 2023 de tokokisaki 30 ans nangambu na ye tata molimo na ye révérend Raoul Ukupa oyo ateyaki na culte oyo a développaki thème oyo
un homme de Dieu accompli. Namate Yanaye Azwaki yango na 2 Timothée 3 verset 16 na 17. Alobelaki ke mutu nyonso esengeli azala mosali ya Nzambe. Veter. Ça m'a dit au fait il y a pour encourager mutu sur la carte église azala mosali na Nzambe azala mutu na Nzambe donc azala kutambula na sema na Nzambe comme na carte moloba na Nzambe pour demeurer na carte la sainte doctrine yende bazali kuganga ba mosali na Nzambe. Na sima ya Matéa révérend Raoul Ukupa abondelaki pona mwana na ye ya molimo bandimi ya Lingomba Sena bazangaki te kopesa bakado epai ya pasteur na bango oyo akokisi 30 ans ya mosala ya Nzambe. Na sima libondeli ya suka eselemaki epai ya révérend Raoul olia komela ezalaki bongo au rendez-vous na culte oyo bosimbake milulu oyo ya 30e anniversaire ya ministère ya révérend Prosper Kabangu esukaki na culte te bosimbake dimanche na pokwa abongisaki pe mwa dîner kaka awa na Lingomba ya Sena. Bandimi pe ba invité ebele ba répondaki présent na fête oyo. Président ya collège de pasteur Fumu ya Banga Moyo pasteur Danindita na staff na bango bazangaki te pe na dino oyo. Occasion epesemelaki révérend Prosper Kabangu pona koyamba bakado mususu o ba invité ba memelaki ye pe bandimi ya Sena o babongisaki pona ye. Après 10 ans, Yaliwanaye, Bakongolais, Bakanisa qui est l'issoussou, musicien Monene Kinkester, Emene à Bolanda. Parcours Naye, na commentaire, héritier, Matine. Soutien, hôtel, Ibaya, Baoki, Malaba. Bakolingate pour démontrer Bangoke, Bazarien. Bakongolais nyonso pe bamelomane ya bonne musique bazali kokanisa 10 ans ya liwa ya King Kester Emene ya Jean Mobiala oyo azalaka artiste moko ya renommée internationale pe atombolaka drapeau ya République démocratique du Congo bisika na bisika. King Kester Emene ya Mobiala azalaka nani Jean Emene ya akotaka directement na groupe Les Anges Noirs elongona Lijo Pempa alors que azalaka nanu élève ya Institut Don Bosco na Kikwit. Après avoir causé diplôme na ye na Institut Longo na Idiofa akendaki kotanga ba sciences politiques et administratives na Lubumbashi. Na juin 1977 akotaki bongo na groupe Viva la Musica ya Papa Wemba tina ba année 1982. Azalaka recruté premièrement na deuxième voie talent na ye et permetaki ye à gravir ba échelon ya ndenge na ndenge pe akoma leader technique na nzela ya ko recruter ye moko ba artiste mosusu talentueux na Viva la Musica lokola Dindo Yogo, Juna Janana pe alekaki na koinitie Koffi Olomide na nzela ya loyembo nzokande tango wana Koffi Olomide azalaka simple parolier leader moko ya makasi ba position na ye pe ba idée na ye permanente et cela qui ke amata makasi pe ematisaki ba tension to ba conflit entre ye et longona Papa Wemba oyo azalaka initiateur ya Viva la Musica na nzela wana akokende ko créer groupe na ye moko Victoria Eleison le 24 décembre 1982 pe akokoma artiste africain le plus populaire na ba année 80 pe 90 Emene ya azalaki mystère l'oiseau rare ya musique ya République démocratique du Congo akotisaki synthétiseur pe programmation musicale assistée par ordinateur na musique congolaise alongolaki ba style folklorique tiwane zalaki incarné et pas ya célèbre Zaiko Langalanga ye abimisa album lokola Nzinzi na 1987 oyo esalaka succès moko ya makasi pe etekamaka na ndenge ya kosakana te na ba millions d'exemplaires après ba année ya succès ya ba chanson populaire na 1993 abimisaki album Everybody oyo ezalaki distribué na Sonodisc elongo na qualité moko exceptionnelle. Everybody ezalaki succès moko ya makasi na échelle internationale na carrière na ye Emene ya azaba prix ya ndenge na ndenge sur le plan national pe international. Azalaka meilleure vedette na 1982 puis na 1989 Werason elongo na Jibe Mpiana pe baninga na bango mosusu ya wenge base servaki na rythme ya Victoria Eleison pona kovandisa wenge muzika bon chic bon genre balandaka pe elateli na ye pambate azalaka oyo bakongole babengaka saper ya munene na bagriffe lokola ba Gianni Versace ba Mazatomo ba Levi Strauss pe bongo na bongo boye artiste ya renommée internationale ase produisa bisika ya ndenge na ndenge na basale minene oyo mokili mobimba eyebi
King Kester emene ya lelo mémoire na ye ezali na ba congolais nyonso bazali kokanisa oyo ye asalaka asali mingi plus de 1000 chansons na carrière na ye. King Kester emene ya ayamba makambala ebele epai ya fait président Mobutu, ayamba maka epai ya Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila pe ba président ya ndenge na ndenge oyo ba akordaki ye place moko ya choix pamba te même na monde. Ayamba maka na palais de congrès ya Kinshasa na 1984 epai ya François Mitterrand na 37 ans ya carrière emene ya ateki ba millions de disques à travers le monde. Bosimbake azalaka musicien moko ya makasi vraiment. King Kester emene ya elongo na famille na ye babandaki ko résider na France kobanda 1991 ti na liwa na ye na 2004 azalaki na ba résidence mibale na ville ya Kinshasa. King Kester emene ya akufaki le 13 février 2014 na 5h du matin na centre chirurgical Marie Landlong oyo ya mboka Paris na âge ya 57 ans. Akundamaka le 2 mars 2014 na nécropole entre ciel et terre. Dans la soirée fait des sociétés vous savez aussi que commune ya Monga Fula ezali na ba problème makas na likambo etali érosion banda kwebele esi ebukani pression kengebeni bolanda ba détail. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botela bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzoka nde mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place eutikuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu mbala na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins tena kende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais l'air bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebité soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir Ngalema pe na Mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse pour l'année 2024 a outil ko présenter ba veut le meilleur na ba client na nyonso.
bonne année na CAA fumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion ayeko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bo sepe la ki na ba service nyoso CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala te mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Pour la cause de la santé à kitoko poto ezali c'est mon corps cultivar. Génération à une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Moto nyonso alingala tabasa patu ya kitoko esika ezali semoko epa ya papa griffe na 700 rue Lumete Héritier Mapindemi Igor Singh Batalsimi. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi batezaki na Limete. Donc il y a un premier ministre nous allons na yo na misé oyo kota palais du peuple obenga ngai to kuta. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre de la culture Azali,